tala forme ya Sankara na taille na yaza lelo tango azaka nanu pauvre malheureux ya kozanga balipa zo kaskada zo lembula basapatu seka daka mokendeni avant être Sankara de Kota Papicho Yanki Pouiwana yazo continuer en politesse makasi fils chauffeur il y a des crises production fi mukangi basinga na la samba kolande l'accordement ya basinga par rapport que héritier ça ya ba petit né ya palin be exaucé atangi Sankara comme on exaucé Sankara da mona we et bon Sankara bazana balien na we Bouera et Moromou. Comment vient-il le continuer à faire la porte caca de guerre d'esprit n'a pas de fantonae est-ce que ça et dans son état et ça va tout bazan zinga pour balia tellement les taux et via les corbeaux et les renards namona ba wenge namona ba faire ndé ba ke ngamona kataka kitsazo benga ntone vie na gezwa babindombe wana ndombe babengana ekala weka kutajiraka ozonga te mais weka accepta que wate za plan na yo kendo zoye tozongisa babindombe na orchestre tokenda petit chez babindombe na bandal na palin totoka porte ndeko babindombe bibishi asambela na mangembo ye mutazaka akomaka sengmo journaliste ye mutabebisa ye mutaboma ndombe lelo boye eza bibisha boya que lelo bomoni wenge batu bakimi nde boya kozwa c'est que héritier a un pouvoir tout, na confiance tout. Il y a le roi de la forêt. Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, et Tracy Belenga pro. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Soulzolo, moi, dans Souganzambe, une idéologie toujours made in Congo, c'est-à-dire, ici, à Kinshasa, la République démocratique du Congo, par rapport. Donc là, je suis en pleine Kassavoubou, à l'espace Panaché, chez Kofi Santou, par rapport à Yangonde, Toye, Tosolamuke, par rapport à la team Wata d'héritier Watanabe, la Poulka, Oyo, Aza, Libandamboka, par rapport à Bouloka, que je salue vraiment, héritier Watanabe, Goga, Star, par rapport. Je reçois pour vous le chef Manzeku Nambonda Oyo, Tozanaye Awa, et puis je reçois encore une fois, il y a Charlie Pakalingomba, par rapport à la team Wata. Je pense que Bazananga déjà, Nabangonde, Tozo Solo là, image à la team Wata, ça se passe comment? Et puis par rapport à on bazo reconnaître Wata comme état fils digne, on va défendre le roi de la forêt, bazo peut sa chance à battre. Donc j'aimerais dire déjà bonsoir na chef Nabiso et à la team Wata Manzeku Nambonda. Chef, bonsoir. Oui, bonsoir Ndekonanga. Mokili est là, impression Zanini, après répétiteur coulisses, n'a parlé pas à la presse, tout est pénato solo. Quand déjà makasi mais avant na banano na pesi na bana poto ba salam na pesi no ba mbota trop et puis na pesi mon boss mon patron 32 degrés boss live na pesi ba mbota na musika place oza boss na ngai nzamba sala na o mais bakandeza ya roloba vomez aliese belé mais zona no pakani ngomba pour yaza paka mokonzi ya batutu donc il faut zoyer na nous par rapport à G comme ça nga to sola voilà makamboze belé kandezali Charlie Paka doyen ya wenge doyen na kati ya la team Wata maloba rolobezali. J'aimerais dire déjà bonsoir Mpaka. Bonsoir Adams. Voilà. Mon président. calme vraiment par rapport à Indousa Tozali. Impression les années comme on appelle Toye Tosolamboka. Ouais, premièrement merci. Comme je vous avais annoncé, donc il est là à Koloba, Charlie Pakalingomba. Pour Nayo, héritier Watanabe Azanan, parce que Nayambaki quand même, confrère Nayo, par rapport à l'idéologie source.
lelo zo baema imeye baka source héritier watanabe na kati ya wenge musique à maison mais yo yebi histoire o expliquer biso nana ya na héritier kota ndenge na maison mais et puis charge ni na bana na orchestre wana. Est-ce que c'est important que le banana? C'est important, non, c'est important mais par rapport à l'histoire pour te réverser pe batu o ba oloba. Banani nde bazoloba balobi nini? Sakara de kuta zoloba que ye mutaya na héritier a wana kati ya wenge musique à maison mais ye mutameme na ndako awera na loboko boy wera zoye yo mutoyebi histoire. Est-ce que il faut vraiment t'occuper Sankara? Aussi longtemps na bino ba chroniqueur musicaux boyebi qui est Sankara. Pour nani? Ah bon. Bon ndenge na ngai na yebi ke Sankara tout. Oyo asala na vie na ye eza po azala oyo azalelo. Ke akendaka na poto azongi mwalipa mwa kolia so tobi to bando kipe alai nazozonga toujours Sankara ye moko na ye moko ami yebi nani aza. Comprendre? Ko kipe Sankara koloba ke ayana héritier tomo na bando beta lisolo c'est ba archi faux. Sankara ye moko aza nani? Faut otala Sankara po aya wenge aya ndenge nini po azala o azala ndenge nini. C'est ce que nous voulons pour yo kayo zampaka tant babé o Charlie Mpaka c'est-à-dire aux ancêtres yebi histoire public ba na posa ba yeba o yo zoloba wana que o okipete mais o yo zoloba ma ya ngo tika na mitwa ba o yo loba pe ya ngo tika na mitwa ba siko neti Sankara ko kipe ko répondre par rapport ya héritier dans l'autre étage, il y a Nivelle, il y a Makambu, qui a mélangé pour répondre à Sankara pour Alobaki. Nous avons un fait actuel que Sankara occupé les Atinade. Sankara, Azala, la guerre de 100 ans, comme Nani. Sankara, Aya Wenge, na forme Nini. Sankara, Azala Nani, avant tout. Biso tout aba nandal Sankara na balari chez bango chez ba koko na bango chez ba grand-père ou ba grand-mère na bango chez biso nandal chez biso Sankara yo yebi o azala la vie n'a pas de brillant. Togo comme isango dire déjà zoa comme père responsable à na famille na bando buka bana déjà bakoli so na mina détaillé bien ngana na ngate na jarwa na bongandeti na flatterie ya kotumba te azape mutu na ngate pona protéger yete mais quand même batu bayebi. Nous tous, nous avons des photos, des vidéos, des images à Sankara. Nengenin a gagné vie. Vous comprenez? Ayana hérité était archi faux et faux. Sankara telema awa. Jour mususu mekataz wa courage. Ya roya pembe na telema. Ndena telema Sankara telema wa micro baladaka. Et longwe shenga ekesheye. Amegolo banane. Héritier ça vient à Palin. Biso na wenge tant tozaka na Michael Chindu. Kala petit na biso mo Brazzavillois. Tant on le kan écran ndé héritier biso pe na maison mais ngape na comme na tika na comme na zaki tiké. Nathalie que oh Jibin piana aleki na petit moko jeune. L'écran totalement or c'est que même idéologie biso to na Michael côté on a mukulu petit moko boy. Ton côté le petit on a vu oh mais oh petit na biso palente. Les kaba pontiagi. Azarane déjà na BCBG. Siko Sankara même à BCBG. Étoile ya moto tango zo tambola eza étoile ene. Ba gérara eto ko gérer inete. Iné ça veut dire moto yo aza déjà taillé. Eli par Dieu. À vivre surnaturellement. Nandenga ba vitesse yo ko gérer te. Tala ba télépathie na. Lelo mukulu tongo talaga afandi otalaga oh mais oh mwana nangati. Nakoloba mwana boye. Tokoloba kada mwana jibe po jibe muto abotiye na musique.
moto amemi ye boye na ba grand tout moto asimba ye tokoloba aza mwana jibe mais non papa pa kobota mwana nde tomonaka bazizi eza via bato na pesa exemple tokota trop te omonaka bazizi moto aboki ye boye maître nani boye ekomi ke amakukula eza par rapport à nini oboti no mwana mais place ake continuer le vie epesa emeli ye kuna alati poso yango identité alati poso yango wana alati ya yo te mais yo moko otaka lifanto nanga Sankara loba makambo wana te nabeta kombo na ye te nafinga pe Sankara te po tala kaka Sankara asibetuvaka na wenge maison me ande nini kasi ba japonais d'élégance oyebi d'élégance te ezalaki na bafumeur de chanvre neti oyebi kana biso mpe tolekaka mwa taf bafumeur de chanvre d'élégance ayoji ya bato moko boya bilamba bana moko boye batambolaka bazotengama makambo ekendaka bongo leader na bango azalaka Bei Kanto bazalaka na baleme ya bato bakufi tro nde bazalaka na guerre de santa basimba nakotanga bakombo bato te moto mosusu nakotanga kombo nde nakodedikase ye oyo eza neti bazalaka ebele Sankara mpe azalaka parmi basoda ya molongo caporal mpe azalaka na grade azalaka na mwa 11 soda na ye mais aza caporal nde basankara bazalaka na troupe yango azalaka caporal mais caporal mpe eza grade okozala mpe na mwa 11 soda na yo okobanda ogere na titre ya grade na yo moto aya na héritier maison mare eza vie na biso mabala ya na bafranke foila na bangala aya na héritier koma premièrement vie na biso na mabala na ndenge nga na yebi ayaka ngulu akende Londres na premier voyage Tom Claude Malumba ye na COP ya Canada COP à Londres ezalaki oyo banda obenga aquarium substance ezalaka te ya lard ya billet oyo ekosomba billet nyonso to mpo jiba kofraka akangaka na VIP akangaka na batutu oya muchacho comprend malgré banda kobunda ntsona azobunda oyebika ntsona ateka na baplan akoka oteka karte ba 560 ekenda mpona makambo yango lokola lard ezalaka te Elliot azwaka kope wana azwa 5 shaba wana babakisela yango babillet mais bazwi yango yo na boule kozo voyager bazotambola na yo mpe na esprit na yo lati poso yango ke nazokende nord mais bango bayebi ke masi oyo akokende te okenda mpe te ozozela bango na kanda mais ntango oya bazwi yo na molokai zalawa kota na mouvement koma koteka babillet vie na biso na mabala ntango akoti orchestre akomoteka babillet nde azwi frère na ye ya palin mpo héritier aza petit na ya palin baleki ne ya ndako bamasi héritier nde aya na héritier okomprendre ntango aye na héritier biso ozalaka eso koto liso na maison mare te déjà tolongwaki na ndenge ya g okomprendre mpo makambo eza bongo mpo monaka héritier aya na ndenge ya soin aya palin mpo eza te ke o mabala akota ndako te na oyo akota ayebika to wana nyongo ya moto ya 5 shaba ntina palongo bando yambe te mpo aloba te mpo asilika te en plus akoma oteka deya babillet moto abongo soki aye deya na palin na yo abeti porte eyenga ayebaki ye mabala mpo eyenga banda koya ti barep kopikola mpe mwa eloko mpo azonga ne mpe palin ayebika moto aoteka na ozwa mbongo epa papi comprendre basankaka bakoma bato awera mpo guerre d'esprit Bei Kanto azwaka pièce moko ya Yamamoto ya Adolphe il fallait que zonga bango baolinga bamela Adolphe pa olandela forme ene na kwa jamanisi babebana bacrée guerre wana comprendre yango moni Bei Kanto akendaka epa jibe emema epe non
Sankara na monaka te na okende te na ozala kaka maintenant changer le côté azana ye mais muke azo changer le côté pour comme bon tension tala forme en Sankara na taille na yaza lelo tango azaka nanu pauvre malheureux ya kozanga bali pazo cascade azo lembula ba sapato seka daka mukendeni avant être Sankara de Kota, Papicho. Papicho. Mais bien sûr, Papicho est leader na bango ba mal formé. Ezaka Kajos, défait Kajos, orchestre na bango. Ya batu balusaka ba kingo, lokola badanga. Tant obeta musique ya kala. Nanzo be ayebi bon Sankara na oloba makamuni pona Sankara na banga. Ayebi ngazaki musicien azo pangusa ba sapato. Na opangusa ne ba sapato ana zwi na ngo via kene poto abongi na ndenge ya zomona ka bongi menga na ebiga na za world koleka orientation ya ezwili eza différent ako ya héritier te babeta masolo solo muto ya to pesa éloge et pas ya muto ya na mutu lelo a bénéficier ba éloge wana ke mabala pe lelo to tambola ka ye muto ya na wata. Comprendre? Oui, il y a peu de wata mais Eli dédié inné etanga maika oleka nanzela mabala koleka boye po akoma boye. Maka mutu ne tangama. To lo bateka to mo pesa Sankara accès Sankara zanan. Et tant que vient à biso to prêtre en zone azo reconnaître yemoko par rapport que héritier aza ya ba petit né ya palin be exaucé atangi Sankara comme on est exaucé Sankara da mona we et bon Sankara bazana ba lien na we ra moko mukolo famille azo reconnaître que héritier aza mona né ya palin ya na ba lifantoné c'est que na kwa moko boye ezaka ka ndoki nde mutu basolola bien te po lelo wera perdre wata po lelo wera tika la pepele sans protection po magenya wera tonga banda ofanda laline aotala ke magenya ne eza mwana na e wata po so na bina bando kundola masolo na pouvoir alerte général ti lelo héritier longwa wenge kufa. Combien de temps, combien d'efforts, héritier sali na vie, pour nga nazala, na héritier depuis wana, nga nazala, luzolo, na kobeta masolo nini, na mona ba wenge, na mona ba faire nde ba ke, nga mona katakar, héritier zobenga ntone vie, na gezwa babindombe, wana ndombe babenga na ekala, weka kuta jiraka ozonga te, mais weka accepta, ke wate eza plan na yo kendo zoaye. Tozongisa babindombe na orchestre tokenda petit chez babindombe na bandal na palin totoka porte ndekwa babindombe bibish asambela na mangembo ye mutu azalaka akoma sengmo journaliste ye mutu abebisa ye mutu aboma ndombe lelo boye eza bibish aboya ke lelo bomoni wenge bato bakimi nde boya kozwa ye c'est que héritier azwaka pouvoir tout na confiance tout. Il y a le roi de la forêt, Namaboko, qui a petit n'a géré ba faire. Il y a Togo beta masolo te na Olivier na ba cappuccino. Toyebi neni ki to persona nzele ya liboso a vie. Wata otala ka cappuccino petit yo, moi 5 otaka, moi 10, moi soutien, moi nini. Yaka batiki obunda comme ça qui babambi on a chef. Boum, fandao. Ba préparer là ki au terrain na tatami batandi tout. Cappuccino est bien petit dans cappuccino sur l'hôtel émission est-ce qu'il y a kosi batanda na lité déjà yo eno kaka mina sema unapanga nini olali kimia est-ce que makambo boyenga na kosa nazolo baba feri asali yango pa mutu tout oyo ye akutie na plan c'est que azoya ma mutu to azo pio pouvoir aola kisona ndeni oko paye ketch. Vous comprenez au niveau de nos kendela. Héritier a charge ya wenge koleka tu, we rançon na yebi, ezaka pona ba jaloux, yangwana makambo zo kende bongo. Héritier a ne jaloux te.
inné azalaka jaloux te collabo ya surnaturel azalaka jaloux te yo utaki rep omoni rep so ya rep sans leader propriété son bamusicien neni bazobeta lalanga palaki makambo ndenge nini ezokendela ebongo makambo ya boye tokosola yango te tozongaka na basankara papicho aza frère na biso che bango nanu place bafandaka eza pa bakoko seke identité nanu ndako moko boye ya papa na sankara ezalaka te abima nao na lupango moko familial tala mwana abimaka na balupango ya bafamille ke tata mwasile mosusu banda kolamba nzungu na pondu kote ope mwana mama leki bazolamba soso na bango kote kuna mwana mama kazi bazolamba mbinzo banzungu ebele eza lokola deja bacomportement solo wana nyonso to ezobima différemment masolo ezobima na banzungu eza déjà division d'esprit na trouble familial obligatoire il faut bobota baforme moko boye ndeti ya basankara na famille bakoya comprendre na ndenge age bamesani kobeta bamensonge mpo babomaka orchestre baprofitaka na nsima nzoka mensonge eza nango ntina te tozongaka na makambo ya bawenge tozongaka yo oyebi te ke weranso na maka respect makasi le seul leader oyo amanka respect devant les gens devant public devant fanatique asimba travailleur na ye na nzoto oyebi te ke eza prison oyebi te ke eza prison fe wana ya sala coups et blessures volontaires eza prison te prison ekasi héritier alimbisa te ah bon problème nini lisusu après abetaka héritier en plein public eza manquement de respect eza question kotuna bato bazali ebele bongo bamillion na la samba eske eza likambo moto akotuna aperda koperde esprit wana wereya mpo ya nini mpo na baconseil ya bato lokola basankara comprendre bayanki mpui yanki mpui wana ye azocontinue impolitesse makasi fi chauffeur ya de crise production fi mokangi basinga na la samba kolandela accordement ya basinga yanki yo ebe hotel wana ntongo ezalaka jokol wana de crise aofanda na jokol likolo place azwi la vie akuta wenge panzani yo ozalaka lelo komobeta masolo ozotanga bato moko boye bamusicien moko boye nde baza basher awera musicien nini aza sher awera oyo yo koya kotangela nga kombo akokali na la pulka omoni baignorance bozosala nazoyoka na batv neti bakombo nini azoloba wera bazobwakela bafleur nazoyeba te deplique bafleur wana adt Yaki Mpouye, Deplique, Bafleur, Robino, Bafleur, Célios, Cran, Bafleur, mais héritier Watanabe, et j'en passe. Bon. Oui, Célios, Cran, Bafleur, Robino, Bafleur, Nani Bafleur. Wananion surtout, ils ont l'accès sous qui l'achetait. Il y a des dirigeants à la maison mère. Ça veut dire quoi? Bateau bino bobo ya ki lobby. Les lobby no mo bobo mi ko reconnaître bango. Ça veut dire qu'il l'achetait. Oui bino c'est le wa longo maison mère. Oui c'est o po na nini a finga fort na vie na e maison mère. Na bando betelo sur les solo vraiment dame smaka mosusu pe botala ngo na TVT. Bon monade lelo c'est Léo hein ba frère et yanki odo ba que la c'est Léo frère yo dans na droit ya robois que la bateau ba leki on a valeur frère yo yanki mais mutu no pesa la bien oza mutu pe le kana université à technique kona na nini na ista ndenge yo lo bakanga na yebite pour ba brevet na mon arrêté soko apprendre ngomba moko na ndenga pratique je sais pas. Mais l'essentiel, aux autres, nos boulots, nos autres survivre à la famille, aux autres qui bien. Mais Keba, fais gaffe.
mbala suka bino boza ba parvenant ti lelo nazobeta se te boza na droit kolobelaka maison mère te lien na yo na maison mère eza mosika oza nomona komini yo yanki mpo lobelaka maison mère oza taki tambo te ngiringiri te ozalaka wapi combien de transport ofuta na vie oyebi no ndenge olela wenge yo moko ozoloba na TVA nazoyokaka nazalaka fan club yo moninga fan club nga kozala fan club na vie na ngai vraiment nde na botama bona gloire na makambutu na guide marabout na spiritas nakende kozala mutu ya fan club yo bino bobino tuna ba king tequila alaka fan club alimete yo ya na sima king nayebi yo kutu bien te nga nayebi yo chauffeur ya de crise production olingata otanga kombonete okoma lelo nga moto aboye yanki fais gaffe oza eloko te oza na pouvoir te boza na respect kokoma tsone ye moko parrain ya idéologie azo reconnaître que oyo lifanto na ngai ya na be exaucé yo yanki lâche que tie yuma mbendre yo zoya continuer ba désert yanki mais obomino pe orchestre ngo lobi pe de Josué Doki na mona ko lakisi na TV o tala bango bakoyeba valeur doki yo omoninga na kokima na tika groupe 7 mois 8 mois 10 mois pona luka doki yebite doki ko yo zonga na kini na pouvoir spirituel na kenda no kofanda na Renata Petit na biso kuna fanda no na ye so zo continuer ba impolitesse na kobenga Petit po tango zo manquer ba respect nazo tika yo tango na kobenga Petit okoya kozwa 100 mètres à partir à mikili na doki no na so zo na sima bana ba bomango oyebite yo zo lando bali me azana batu ba yo kaka koleka yo na bomayo okende poto ba benga no 100 mètres na benga Petit c'est pour na qui impolitesse no eleki botika ba connerie ozo comprendre botika ba bêtise to beta ndule exactement forcé te koloba trop na TV zelo côté yango te makambu we ranson na renya tane koki we ranson ni faraza na ba idéologie ya batu lokola ba bisobo po bakunda we ranson éloge nde bakundi vie beaucoup. Comment vient-il le continuer à faire la porte kaka de guerre d'esprit na ba lifanto na e est-ce que ça ezanto neta ezabatu bazanzinga nzinga po balia tellement lito via le corbeau et les renards ti le lo batu bazo continuer on a ba âge vraiment les corbeaux et les renards mettre corbeau si renard pêcher tenir son bec kaka fromage wana Yaki ozolingati ke quoi ya polia. Oh papa. Kaka binona Sankara. Binona Sankara. Binona Sankara. Bozolo ba trop. Tozoti ka bino poto ebi keza musala. Mais bozana pouvoir te. Ah ngana loba boye makambo etalité za te Richard Tindinga te. Nga moko na da maître ya propre ya makambo na loba pona yebi. O na loba. Oye que te montazo tinde e que chako tinda nga pona lobelo yanki oza nani soko mona komo toucher bangomba c'est que boko otala taka protection mageni ane logo leza wata c'est que wata te batuloko ba yanki ba Sankara na ata na balabala na kokuta na Sankara nga mo na tatoli c'est facile et bon que si Sankara e bango te ke paka ko betanga ayi bien na ko beta te posa frère. Il y a pas là, tu es loin, tu es na otalaga. Gloire à Dieu. Maso azwa vie. Na ba technique ne o ya kobalusa makolo ya makambo boye. Tala taille ya Adolphe, monen Adolphe. Alongoli veste, taille ya papicho ala tango. Pe oyo nango ti shebino na palin. Na nanga ba série biso to kola wana ba 90 ba 92 93 95 90 combien 97 ti to koma ba 99 moi nous osa makambo bongo okota ndako te il faut que mona moko ofande pa bakoko ndako osa makambo bongo Adam Suluzolo hein makambo ezande la team
makambo sikoyo nde totelemino bo pour l'instant na temps oyo pema ya motutu ezozela la team. La team, ça veut dire la poulga. La poulga, ça veut dire l'homme qui vit surnaturellement puissant. La gogane. What a pris. Vous comprenez? Yende mutazana makambu. Exactement. Si on a bételio ma solo, vous comprendre, nga déjà nata moko boye baler te bimi. What a beta to, yo bite nga beta kacho. Makamoko ka bana ista babuka ba 3 ans d'or. Na beta kacho c'est wana vuya. Tito bimi ba kacho to yeto continuer mbongeleki. Noko moto déjà mokonzi ya mboka noko moto. Muzikana alaki da na chaleur ya liboma ba seri wana. Talaka Willy c'est azana Paris aza vena nga ko c'est la batu makambute. Ayap na shenga tuna nga bipaka. Boke nana wata wa petit na nga yoga petit na nga palin. Pour vieux de haut aza vena nga ya ndako. Willy Seta. Vieux na nga ya palin moninga nde na koli. Atuna nga ga boke na epanganga nini yebisanga. Pour surménage et dans la montagne on a ba bureau tout ba ko gérer mon PPT. Nzoka depuis wana ifaki ba comprendre que makambo ezawa. Eza ko wela te ba la course bazalaka na Londres deuxième Londres ba to ba longo la course atikalaka ya kazonga. Alongwa kazonga. Emeli azalaka. Ba jitwa bazalaka. Bato bazalaka zalaka wana o sentir bina ke loko lembaka mais na motivation ya wa attendre orchestre lelo zaboya ngam na yebiso vérité ngam na yebiso vérité blagité ngai o na yebiso vérité wata bundi trop ti ba cappuccino baye ti ba masebele baye ti beti lelo boye wata bundi trop. Wata père na ba desa ba sana e pa ba faiblard ba musicien o ba ye po ba zala fort. Wata bele la gana mototo brigade ozawa puis moi 300 moko zo leka boyo ozwango OK nango apemi na moto moko boye combien de foyer moko to papa toni azwango ke ba ton patron moko boyo ve pesa